nakoma ko mono ndiye ba Vincent balama mitia malama po so tali ndeti bana tu ya Vincent mutu azokemba beta mshazate so tali ba faire ba chideti ba babi ba vivre bien donc les lobos m'ont fait savoir a raison. Ah mais oui parce que tu bana mona que oui ratena que non la samba pla wana faire ay aparte car il aparte c'est lui aparte et dit la tena de boss là aparte mais les seulement besoin donc les solo les seulement ya ba catch ba nga pesa afuta bisote afuta ani bisote afuta binote elo te boss la boss life soki na lobi na kosa c'est que na trahir nzambe na kumisi mtamukili soki na lobi vérité nzambe au sepia na ngam mtamukili au ina yo tikaloza salaire te vérité na nga ezali ezakaka nazwaka $100 tant que beta sortie officielle na au nom de $100 banda nazwa $100 ce qui n'a reçu $100 na kena parler ba tête ndai le menu yende ce qui aille rep ako baluka na 100 do ata bobeti na lwa production pour la arte atandenge to kenda na brazana na shida madadi bani nini tango ya ndemo kenda ndenge oyaki nazo marché moté gape na yo kaka ouais mona moté mais c'est long ba fruit ba catch ne biso pena eyaka wana c'est long biso bido ama solo eyaka na ngo bon ndenge pe voilà tindenge pe tozwa pété na yebi na ngate oyo batikali bazobenga biso kutu baya nde bazana baza set bazobenga so baya tozoboya lokola biso ka to riskaki lokola tokomona ba bonheur kaka biso ka pe set yango pe ka les set patron to continuer kana ba bonheur yango misusu na ba ya suite babenga pe suite po bazobenga biso natalaki fali ipupa de kinga batunenge pe ka question oyo na makambo oyo eleka na la team wata okokote ya nini alobe kaka il faut orchestre et ça va conseiller à bien. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Merci beaucoup fidèles internautes, merci à tout le monde qui sont branchés dans ce moment pour suivre cette émission, le News des Stars, dans notre chaîne préférée, La Voix du Peuple. Là, je pense directement à Vincent Chiluizi et je vois encore Parouz Essayo, le caméraman sérieux, pourquoi pas Dari Dio en Tessa DSLR, au hasard derrière caméra, dans les longs attend Oyo. Et je pense aussi à Killer Kilesi et toute la grande équipe. Et La Voix du Peuple et moi se marche avec Mehdi. Autrement dit, 10 à match, la racine pivotante, la grande marque. Merci à tout le monde, surtout. Le Monsieur Gauthier Bellé, le roi d'Angleterre. En tout cas, je vous salue là où tu es, Monsieur Gauthier Bellé. Pourquoi pas penser encore à JP Batiki, le dieu de Lyon, le parrain de la révolution. Merci à toi, JP Batiki. Maman Alika Mounini, tout ça. Awa, tout Fandi. Tout ça solo là. Tout ça Nandiaï. Tout ça Nandiaï. Juste avec les bandes, tout côté na kati. Moi quelque part tout vandi, tout yambara moko. Il y a l'un oyo bazala qui pembe ni héritier watana benen la team wata. Nenge ba préféré ba sala nzela na ya bango, nzela na bango. Tozoyi ba tozo ba oba utaki kuna, to poser ba question, de ba la vérité des choses. Ba réclamation sous bezali. To bandi vraiment na junior basiste na ye. O azo réclamer likambo ya passeport na ye. Intéressé pe biso bon ça va. Pas de problème, on a besoin de pas marcher avec les cas où réclamer ma ramnayo. Junior, bonjour. Matsa micro. Bonjour. Bonne santé. Santé carré, t'as un monde. Namoli normal. Maintenant, c'est pas dans ce moment partout dans le monde, à travers l'émission Nabiso, évitez-moi les lois, malam ni no bon, Lilo Bezaka ka biso tozana biso bien les 7 patrons avec Charline Paralingoma à Barantembe. Abarantembe paka donc trop c'est trop kaka ndem teza na news mikolo tapolo ba Charlie Pakalingoma Abarantembe c'est-à-dire Abarantembe pour toi bi place botaki moto na tembe siko bino boye Abarantembe
Bon. Bilombo pesi be mo ami pesi omo. Ba tembeza rapé trop. Pour ce token chez Fally Ipupa. Tembesili. Tembesili. Ah mais yo siko OK kana moko poani. Pour dicap pe tembe pe za na kati donc tembesili. Tembesili. Chez dicap. Parce que yo OK kana anglais wana ndé. Ça fait combien de temps Junior Bass ça peut mener héritier Watanabe? Bah 4 ans déjà moi là. Donc c'est-à-dire depuis 2015. Depuis début. Oui. Yom to beta premier album Premier album Retirada. Ngam na beta ngo to beta na Velo Fomo to beta na Masalanga Babi Bass Kumbukumbu donc to kabola mais générique ya Sondama na Monique non parmi ba générique ya Retirada. Générique o ekanga Sondama ezanga. Tango ka ba kilo ana c'est Junior Bass. Merci beaucoup Junior Bass. Ouais. Problème izani. Il y a départ na bino. Parce que baso kisi balobi eza na main noire Fox tranquille mo na sima o yo chapaki pour bino bo avancer parce que vous melite bo tsolo mondial c'est-à-dire que eza bilo mo déjà déjà préparé et ça c'est-à-dire que il y a bilo mo bato d'aba ti ba moyen o ba tindi kabino mbala moko pour bosu tamu ki répétition mbala mo bo indiaï bozo ko enregistrer net là stiko yo ba mise beba na katikuna o bon enregistrer ouais baza na mo kunzardo tu ko boaka c'est ici na minute o mta kota so boaka ambulance ouais siko na habité vite sa bongo d'abord tu es Junior yo mon plus particulièrement olonga ki pona nini bon kolongwa mtu ana beat na ye ngana lobaya yo donc considération ezala penalty tout le monde a joué avec Junior Bass oyebi ko beta oleki na nyoyo banda na boss nanga Xbox nanga héritier tina mwana ya suka danseuse na so Shakira tout le monde ayebi que Junior Bass oyebi ko beta oleki na nyoyo mais considération on a zate na yebite po tant na za mwana ki tambote to ya mbinza te tant on ba considération c'est-à-dire que yemo ko le groupe a considéré oté oui makambutu moni ba mambutu ke o mission o ayembaki te na disque mission o avoyage te e motoko c'est la rapide na bureau te et la mkolo kesa po bureau o ça net liste mo ya voyage et ko le carré pas patron ah maintenant ni botier te pourquoi botier ye botier pour ani bolongola tout est ça patron donc surtout on ba considération te nini o esala ki yo comprendre que non mutuno azana yazo considérer ngate na makambuwa netini o peno mona pena ki sala yo pena obité awana mona importance na ngeza ate na voyager mais et comme na temps mo o voyager sur terre obeti monyo donc même na ke ba ninga bake yotikali ba ninga bake susu yotikali heureusement na zape na ba batuna ngai ba Francis Yembe ba Eric Kanu bazali ba otinda ba bilamba au moins bien que bango pe na ba voyager pe ba yena bango pe mena l'équipe bango kaka na est-ce que tu es na voyage est-ce que ezaki te pas peut-être na temps na mona qui travaille ezaki makasité pour ça na travail no makas peut-être au même temps mona qui travaille makasité peut-être yango ezaki koza otika ngai travail ici la raté ba go voyager na tikali mais na repiso na ba pesinga guitare ba oseka y compris na boss na azo seka pour ba nga travail ici la raté nga bossa makasi siko assez pas makaka boatika yo c'est comment il est moins important ou bien trouver qui moussou ça plus fort que yo jamais l'orchestre wana tindenge na ya na sala test na kuta plus de 9 basistes na mona mtalekanga te tara na ya 10e wata ayokanga alongola tout le monde atiki ngai na master oyo na kutaka mais malgré master oyo na kutaka pe ce qui yé akutaka nga tanso anga beta na retirada terre mais nga na beta po makambu baebi sobuka lokuta te baebi bango tu bino nyoso bozolo ba mettre faut belé ba considération ba traiter bino ndenge ni pour bo réclamer considération trop c'est trop donc c'est-à-dire moni to za ba master même na wengene ba zalaka wana ya ba ventone ba jibin piana balaka ba master ba makaba mais banda ko yeba ko solola malgré bango tu ba zalaka ba fondateur ba président bango tu mambutu bango tu mais siko eza orchestre ya Héritier Watanabe boss live mon boss ex mais na ba âge to ça ba âge moko mais ça plan na yem ta futa rabino mbongo mais siko faut za la peine aza boss yem ta futa rabino mbongo bolanda loi na ye te afuta bisote afuta ani bisote afuta binote te boss live ba benga boss live soki na lobi na kosa c'est que na trahir nzambe
na kumisi mtamukili soki na lobby vérité nzambe aosepela nanga mtamukili aoyinanga yo tikala za salaire te vérité nanga ezali eza kaka nazwaka $100 tant obetaka sortie officielle na Romeo Golf wata apesa tous les musiciens $100 banda naza $100 wana soki nakozwa $100 nake nango parler loba tedi tenda ile mwenye Maboko bank. Yende soki ayere puis akobaluka na 100 wana mitemi. Do ata bobeti na lo production besoin l'art. Ata ndenge tokenda ba brazana kilumba shiba matadi bani tango ya ndengo kenda ndenge oyaki nazo marché moté. Nga na boko sate po nzambe ayi nanga yo mtamukili osepela te. Ana pesa biso l'art te eza $10 et le côté na ba fête na ba bonne année. Ba big ebnu nozo ba plan ya ration. Et le côté ndenge bazana bazoka ke non jino bas akosate po na ofinga te nazo ba vérité na akosate tozo eloko te to futa mangate eloko te ezaka ka te non ezaka ka ndeke no ba oncle choupette petit ndene jino monigam okepe bu obendi larme soki ozeli ya mouvement est-ce que héritier o ko futa est-ce que bosala na ba production e ko tsaka mbongo oui. Ok, pour foutre bino. Timwata eza grand mouvement. Wana ko boss. La production mbongo bande ko kota. Banda ko kote bela. Papa, bongo to ke beta concert ya au Fele. Promotion ni to opso to luka. Pour wata déjà ana gaz. Parce que suer oyo, mais pourquoi na habité? Pourquoi les Kambu peut-être on peut pas réclamer quelque part? Mais comme l'orchestre c'est bien peu beau ça bon. Ah mais ngande nakoma ko mono ni ba Vincent balama mitia malamu. Pour so tali ndeti bana tu ya Vincent mutu azokemba beta en so azate pour so tali ba faire ba JDT ba babi ba vivre bien. Dans les lobos on peut savoir raison. Ah mais oui. Parce que tu bano monat. Que oui rapena que non na la zamba play wana Ferraille à parquet car Bill à parquet c'est le à parquet héritier watana be boss love à parquet ba mimish ba mais les seulement besoin les seulement ya ba catch ou ba ngaba pesa bino ngai na mwana ngote ngape na yo kaka ka mpepe na mwana ngote mais selon ba fuite ba catch na biso pena pe iyaka matemiko ba catch na biso pena iyaka wana selon biso do ama solo iyaka na ngo bon ndenge pe musicien voilà tindenge pe tozwa pété bon nayebi nanga te pourtant ils ont réclamé les Kambu ya passeport nanga na réclamer ngo parce que na somo na mbongo nanga $150 pena ovandi pena boye JCMC ma pena atindi code okezwa 100 Eric Kano atindi code okezwa 100 Evariste Dambe ya visa atindi code okezwa pe 100 donc ozi pena 100 okepe ba passeport kutunga na Isesa Express. Donc ba passeport ezaka non ti bonde au sasa na ezaki na compte mouvement te. Mutu lomta sa passeport na ndenge na ye. Na ndenge na ngaku na Salisango Express. Na ke etoke Lubumbashi to beti ndule. Tanto ye dans 2 semaines photo kende Angola ngasko passeport na nga ya semi biométrique et ngasko biométrique. Na benga ba Francis Yembe na ba Egi Yembe pa code $350 express na don na c'est ça passeport ya express ya mbangu ya jour mongo na futa na $350 Angola ngope na kenda te parce que passeport yango izakuna mais Angola ngope na kenda na ngate parce que oebisa bakanda oebisa bangoni na passeport na yo passeport na ngane ngezawana ezalaka pa ya secrétaire na biso Charlie to délégué mutumo akene ozwa ye alobi et c'est pas héritier Watanabe mutazwa kyango mais ndenge na yebeli boss live eza été et non pas ya Charlie apesa kaka et non identité mutu même oyo basalela biso passeport de service wani za bango ndi basé eza kaka identité mutu pesa no kaka po okango po otumba mutu a voyager nango pete pesa bango bani na bango mutu bakangi passeport zaka yo tinda Jogo Carmel qui ba passeport ou le bulungu bakangi pa passeport oyo tout alongwe donc to ngai pas d'aché na mvuluzi de to ala ki diba ya kezo ba plan na biso ba ya msisi ba zo est-ce que vous êtes sûr que vous avez un passeport non neti vous êtes sûr que vous avez un passeport pour le bic ça m'a un bon non donc eza logo là yo o simbisi nga montre na yo pour to tambola ka to ta air parce que oningo zwa na boya point bon siko soki yo otikali na passeport nanga
eza po obomba to otumba bampuku balia po muta osalela ngo na mokili aza te kaka nga mokolo nango photo ya nga. Donc c'est-à-dire soko ozo réclamer ngo po ezaki na mbongo na yo. Na suma na mbongo na nga express pe $350 ta. Sikoyo ndenge tozobeta tostala yebi ya makambo efongwami makambo efongwami na dégâts donc hypothèse obeta te. C'est comme si batango basependa bango ndenge nga na longi na la team na ye na ngai na new style pour tout d'autres nde na bibachumbo tout donc décharger code au code colis au colis mbongo bapele ekota trop. Est-ce que bozo kanisa ou bien na temps pe kaka ya moi muke peut-être que oza souté nini eza souté ma vitesse sur le o bozo o ba code ndenge zo ma solo ezoya avec Charline Pakalingomba ancêtre vivant à Barate Barate hein ayem Barate bongo siko na bien bongo ba coach nyonso o bazo kokoche awa. Donc Charline tanda coach héritier oui ba boule belé ya la team wata eza na mutu ya Charline Pakalingomba. Est-ce que eza tourner mino bolongo na la team tout ezako tout na ezana nupo boss live tant to bana beta bandule soit tel kaka ambulance aza les mais lelo yemo angobwaka ba cri et puis que na taille on a fils et ça lenga passi na habité lelo oyoyo sokolobi opesa conseil nesika obouti conseil ni opesa pour bino bo réclamer considération ça la quitter maître ya koki ko gangelo et bon ba obatikali oyebi ata petit muke ce qui a gaffé au gangele na misa bato akoki ko manquer pour ne pas dire que a manqué mais akoki pe ko manquer sur biso to so ba camarade. Et bon pourquoi biso batikali c'est ba ne considération peut-être oyo batikali bazo benga biso kutu baya nde bazana baza set bazo benga so baya tozo boya lokola biso ka to risque ki lokwa to komona ba bonheur kaka biso ka pe set yango pe ka les set patron to continuer kana ba bonheur yango misusu na ba ya sute ba benga pe sute po bazo benga biso ya nde to ya batika kote kuna baya baza set so kanda pe na kotanga ba komona omena ko ba bango mwa boulot tant misusu ceux qui peut-être au ça un message na groupe yo outil ceux qui conseil ngo pesa conseil pour marcher bien peut-être pour marcher ba o batikali ba vivre ne bino bo vivre été Natala qui fallait il peut pas de king ba tunenge peka question oyo na makambo o ele kana la team wata okokote ya nini alobe kaka il faut orchestre et bakisa ba conseiller bien ngapi kaka ba conseiller moni ete wata bon chanteur aye conseil oyo ke na bango ba Charlie Pakalingomba ba approche wata te ba comprendre que Charlie Pakandem abandaki ko peser ba comprendre siko et bien mutu po mona valeur ne même na moi si na yo po mona valeur na azala na palette 6 jours o même na ke me di yo be bando kenda yaka ko ezo mona na ambulance azate wata pena abo ba cri no ga mtema passe ya mais bana da obo bana na maison me pesa na ba cri aboka kasi ya ndambuti mais il y a concert mobimbatin yanda mbuka. Merci beaucoup na habité tout sinayo Junior tout sinayo na habité numéro contact ba tout bana besoin na yo PC et puis dédicace ouais vous en a besoin ya Junior Bass Kilo abelanga na 089 89 74 75 9 089 89 74 75 9 wana ndi aux Junior Bass Kilo donc na habité quoi Ambroisine Kabasele libanga. Merci beaucoup, je dis merci à Riziboula, le tenant du titre et le premier de l'école, le Némi de la Galère depuis Paris. N'a pas su monter place ça, pourquoi pas n'a pensé encore le dieu des lions, le parrain de la révolution, JP Bati qui est le dieu des lions. N'a pas su monter, il était Dieu, il est Dieu et il restera Dieu de lions. Ce JP Bati qui parce que tous les lioniens, basant la fierté à Rosalana, JP Bati qui n'a bango. Il est le dieu des lions. Merci Napesio Mbo te place ça. Pourquoi pas penser encore à cet homme, il était né noble, il a grandi noble, il est toujours noble et il mourra noble. La noblesse dans le sens c'est Cotier Bell est le roi d'Angleterre, très aimé plus que la reine Elisabeth d'Angleterre, très aimé plus que Prince Charles d'Angleterre, très aimé plus que Cléopâtre. En tout cas, c'est le roi d'Angleterre, Gauthier Bellé. Merci beaucoup. Bonsoir, Ambulance. Yeah, bonsoir, bonjour.
tolandi opnati ero tosi déjà ba 18h passé comme ça oza na ndia ina ebité ni les ana kata ndia ça quand les personnes ça ya yo mon fou le tondi ana ki tozana pour na piste de biso to c'est piste générique et musique to piste le générique to piste moi chant to na 12 titres et to na 10 titres na 10 titres na to bimisa no mibale et bon biso bon auto ya na mususu ya moto ya na séance depuis le matin yo qui en sur la 13h ta la air to c'est sibolo to mata mbonda tout ça de travailler déjà to aller déjà mon outil de ciné to banda to presque à la fin. Merci tant besoin ba trop c'est trop. Message les amis na trop c'est trop. Trop c'est trop quand même. C'est trop même il a sur la tente avec ce trop c'est trop. Même trop c'est trop. Mais ambulance. Ou juste ces amis. Oui la team wata ou meli pizza. Ouais. Petit générique moko. OK. La petit générique mon nana. Na wa. Le petit générique mo bima ya yo moko. Oh petit. OK. Bon, la team Ouattara a bête la personne générique. Le roi de la forêt, Big Boss, son excellence, l'ambassadeur de la paix. Wengende, qu'est-ce que le roi la team, ils arrivent à tremplin. Tremplin, la l'équipe. Tu vois, la personne qui est fanatique de la team, tout le monde dans l'ail. Au ça, la moi passe, mais c'est mon choix. Il y a mon rituel de la bonne chance. Ah ouais, bonne chance na yo. Bonne chance na. Mais tout ça quand même ezobima que non ce qui est ça en bas au ba ko zomba. Quoi au limisa. Mais yo na arnaqué beaucoup. Mais wenge kutu na longwa pas le roi de la forêt ta fula biso tout na zonga te. Na zonga pour nga tambola liboso. Esa to kenda non. Donc c'est-à-dire que on a besoin de zomba te. Non non, plus jamais. Plus jamais na sens pour na que les gens. Wenge na kenda rat. Botayigi malongi ba faire musa ba alfu mpuya ba timba koka ba chance venanga chance muisu ba benga ba Michel Ochudi ba tout mais ndenge na ke déjà je ne crois pas jamais. Différence nini oyo moni ko voulait primer les rois de la forêt nanne mozaki ne héritier watana au moins les différences na yo se comparer les rois de la forêt les rois de la forêt mta foulé à foula oui foula pepiso les rois de la foula à foula ba chetani kola et le roi ba quadra coraman ba foula ba fali pour le king après c'est mot de ça et le roi ba papa chéri hein la ti nani new style eza le roi wenge 4x4 ndenge bimaka moto ko saka est-ce que ils ont les marquis non tout le monde a histoire les marquis même les marquis eza le roi ndeti mu pepe po chetani kola vandi ça makitosh mikitona vandi ça chidete molopwe vandi ça ba tutu ba vandi ça biso sikoyo toza lokwa ndeti moto kosakana te masana ngai aya obima na titi bokoyoka alengombo ye na bière ya basana ba ben ngombo ba Nixon boutique de ba obima na titi ba ben ngombo to wana ya mpanzi wana baza bata batutu bako baza mutu na biso nayo zo boire tete ndai Rachel Fouta kraka tete ndai baboko bankene ya lingaka c'est bon ngobite ndai ya lobby kongongo degade wana baza ba mécène oyokaka tete ndai bata théâtre sungaka ba pasteur atonga bo bandaku ba côté ya président Fali ko bokaka ye côté banani donc rien à dire. Est-ce que les autres toujours ba te pele ko zo réclamer ba di considération quand on parle de considération est-ce que la tiwa na considération que bien le musicien là pendant la sengio tout ça na temps sur dans un studio nous studio to gamba pe déjà pesa bina temps tout solo tout sika bato na posa pona betelo masola oh pourquoi na pourquoi mais tu mets sur la fuga tu quand il solo que il faut ça te ngana on a émission hier tout ça l'émission c'est déjà pour tout que les gens ont fait la endroit ndia ipo le bagi to zana ndia ite to ala kiku mais tu as vu ndia ya un restaurant ni ngo tous autres travail pour nous appeler sur la bato réunion na ba Joko Carmel ba te bele fona boka susu po bayeba ideni to ana ngona peso pe ba annonce ya new style il y a trop c'est tout générique zoya na pesa ka mbote ba tutu ba na ambulance tout ça l'émission même lobby na ndako bien pas comprendre na personne date est sortie. Je suis Mercure de nous, Jaran signé par lui-même, Amzara l'état charge. Rien à dire. Merci beaucoup, merci Nayo, merci. Naïbité, dernier message numéro Pessabiso. Message qu'on appelle sur à suivre. Tout ça l'émission Nayo, la question aux alentours. Tout ça l'émission Nayo. Oui.
comme des petits garçons. Tu vois, dans l'émission, ce sont des autorités responsables. Moi-même, les cas, où tu as calamité, na biso bato belé ba gérer wana ba héritier miniku na ba poto bato ba sebelé ba chamala ka yembe yana bité papi siba mi Luxembourg raté avandi place monné ba ya Moïse Katumbi chapo faut ba bilo on sur tout pesa plus 243 89 13 07 004 semaine to banda benga kota posoko raté ah ouais éviter tout c'est tout. Merci beaucoup, merci beaucoup. Toujours continuer toujours l'émission la biso. Tout compte s'appelle Moko. Au hasard qui peut musicien, peut même héritier Watanabe. Vous le soliste, Kota papa Kota. Vous le voulez. Ouais ça va kitoko. Vous le sentez. La race surtout dans il a parlé, on a parlé. Excusez. Oui. Vous nous le Kotiko pardon. Qui c'est baba mono Te bazomona déjà face. Nandé ma bête hein. Ya. Nandé ma bête na peso moti ya. Voilà. Émission. J'ai non na ba utilité na kala. Bête na solo mo se ba seri mo bona bi. Ya ofo wenge ba yi. Mais eloko a beti. Donc eza baba mi colonne mo doit remercier. Nga na pesa ka merci en pleine émission. Ndeko na nga leader na ngai Vuluzi solo. Kolba mingi te. Merci beaucoup. Félicitations à ambulance ou à Pessina Vuluzi. Bonissant. Ouais, ça va péper les mains. Ça nous a pépé. Très à l'aise. Petit héros, déjà tout ça, 18 ans, 19 ans. Mais comment plus qu'est-ce que calamité vous colombo maman ils ont déjà préparé maman on so bonnet d'ailleurs si vous avez terminé à wata bonnet d'ailleurs pour préparer pour monter OK pour vous méritez maman bosser le makambo te biso za bana nzambe donc tant to kendaki onde to longwa kisha mutu alongwaki na ba raison na ye tant nga nazaki ja na boule ke fona longwa nga vous comprenez tant nga fona longwa nga masape na moi ba masape non ke ba masape nga pe fona benda na bona po nga na ida na boule fona longwa po ezaki trop c'est trop tant bozolo ba trop c'est trop juste les amis na sens nini ke za place mo ndeti na kopesa mo exemple mo vous en avez mis dans le palais. Vous avez mis dans le palais, vous avez mis dans le palais, vous avez yo boy na boy. Na obenga na yo. Na obenga no pena ndako. Donc wande bana otete bini. Na ba sansa bongo super. Na miso bato. Mais yango na zolo bati. Moi qui me voulais alonga na tete mpo na mbongo pour non moi je vis bien. Na futa ndako na ngai ma mutu bitu mais loko ndeka na tetininga na longwa. Na salaki à l'est. Et puis dans le sens nini que dans sa petite titulaire ngam na beta kama tout ba répétition ba générique tout mais tant que comme voyage moi va bien ba tiki et puis ça la passe mon ba massa ba ke yo tikani na mona ika rege na soka ba mitima ba estomac soka ngaba na longwa na bana ngana parler na boule na tiko yamba junior alobi ke ye banda kota azoka $100 ba 4 ans 5 minutes. Je suis combien de fois? Bon, tu vois le bâtiment est en dessous de foot à sommet. Bon, n'est pas quand on va rep, en dessous de tétenda, il n'a plus si mot. Tu vois le bâtiment a yé moko kese. Il a yé moko bon, tu vois ça va ingraté. Va em sous ses aratam so belly. Le bien un peu boss, n'a pas problème au bout. Tam sous bloqué moi 50. Em souper sentiment n'est pas ça un sentiment. Ah bon ça va, oui, bêti bien, oui, bibi à Kabelu. Mais bon, à part wana donc mbongo bene héritier pesanga on a ebi souté côté mbongo bene na ebiti mais net salaire mais donc ali solo mo ya ba catch ko bino fallait bozo solo mutenda ba catch ba Toyota wana donc ali solo mo bongo ba bise ba zo ba catch ba catch bo solo na yo kamote solo catch bene ndina ndo yo ka rezo beta mais boy bena ma tuyi na yo kamote parce que lo yo kamopa na yemo côté au reprocher héritier na nini des bolongo le peut-être ba mso ba tikali ba vivre était nebi le sala qui soit à qui ko changer pour na ba miso soana au reprocher na nini il y a ça patron apesi na ba mbote sika ça mutu o za pe ngati matsina mo avion alaxina ba mboka mo bopi na nyala e ba beti loka na reprocher motema kaya ko kita do biso tam sunde to longwe masa ba tikali tam so ba ndenge ya ko sala na bango kele batu kofinga batu na miso batu kolobela mutu na miso batu
biloko wana kodimine mpe yo wana donc kokele na miso ya bato bamaloba moko mabe respect kaka apesaka motu respect na ye toza ja bamikolo tozoya wana tona bato ya bapara kamso yebo bazogangela o na miso ya bato na motu mosusu apesako mpe respect bagazaka nde boye donc sans ça bon mais ma mosusu aza ne bien donc c'est-à-dire que nde boye bakaka considération yango wana kaka considération elo tolongwe na biso ndeti nga nalongwe nanga mpo na bongo nalongwe nanga mpo na mbongo te mpo na nini donc nalongwe kaka mpo na considération naotaki naza titulaire ngambo nabeta mamutu na kini nazobeta maintenant c'est comme un voyage dans l'Afrique du Sud poto comment on va doubler nanga mais elle soit là pour faire bonté bon mais bon le baptême sous boye mais on découvrir kaka générique autobeti non comprendre on a habité bon à terre bongo est-ce que sûr que départ notre pena héritier va regretter bon on a évité ça regretter ce qu'on regretter bon surtout tali biso to sali la team wana pour la team pepe ça m'a battu découvrir que la team pour nga nazala ba premier concert mamutu nga mona beta et là on est sika oyo moni awa bon en tout cas awa aninga mabete na beti oyo beta kuna te awa na kina siko banzela moko moni na biso place oyo zala ki oza l'est ou s'inspirer bien ti ata oza na studio mais okopesa makambo te po leader aza pena mso na confiance no te donc olobelo maloba moko boye aza na savoir plus que donc ya omuntu to ando tala ka to tala mais tant na ye awa na za les na opesa be baboule pour so équipe générique ko ba poule presque nga mais kuna tam so banana mso ko loba te ko tam so ko lobi o te donc ya moto ando va na soni ba mikolo ba boyoka nzela na ke ba jeune ba mikolo do na songi si pena ba na talika génération na biso te na songi pena kikala comprendre na songi pena kikala donc ere ko bima na ba papa wana ba ko beni non te beti solo tam so ba makambo na pesa yango kuna na timu watati mais o a on a pesa on a habité à tout ba bolo. Merci beaucoup Voulouz merci na habité lelo oyo to mona binoté lobi kuna bozongela héritier boye Mbappé ke non nalingaki na mitimola libulu ko bakundanga na ye boye manzembo boye mele héritier nzembo wana te bon un jour bozonga bobondela bon na éviter bon ezala na ngo mais bon tout à l'année mambo zokini na mambo zokini na bien. Est-ce que vous êtes sûr que Charlie Pakalingo baza musicien était au 4e bino ndenge maison 4e biso bien mais tout ça il a la team pendant on 4e biso on comprend tout ça il est seul à parier mon boss live mutu banda obanga pe na team wa tout ça Charlie Paka so ba lobi pe likambo toyoki donc asa mutu moko bo asa bien to banda omoneka na musika on baka paka mais keba mais babi ils ont la force mo za sima na bino Fox mon ya sima na bino o pe Fox wana ezaka na ma conflit pour bien pe ça rappeler na wa o babi peut-être ba chabino des points to tanga ba kombote yeba na après donc ba comprendre ga force wana po ndeto to ya ba studio boy déjà ba séance zo foot ma ndia isa place ya boke mbanga ya to mais on doit tout ya on doit tout ni bakango ezaki déjà préparé au combien to ba mbongo jamais ya ba clip c'est donc ma tout ezo kene na vitesse. Est-ce que vous ça la bongo pour peut-être Chitawata ou bien comment il y a ça moto na tembo totori na la pouka cause annonce là hier si Charlie Pera aboma tembe hier to ça na tembe hier ça déjà il y a ça leader moko déjà ba yebi il faut passer valeur na ye ça na makambo mais vous les gars la maison mère maintenant na bekasi tout après mais les gars la maison mère sur différence au monde ni maison mère na héritier wa différence c'est bon maison mère na mona ki bon na sens ni ka ya leadership ndeka de la forêt ninga nda okumbela orchestre na ndenge wata akumbela orchestre différence ni les amis te omoni so na za ja mukolo ayebi azana ayebi ninga ko lobela mutu par rapport ya héritier na sens c'est-à-dire que loko ebo héritier kaya azolo ba ayebi ko lobela binote ce qui a changé ne kaka asa bon azala bien kabaka so vous avez un problème ou mais à quel bino na miso de loko ka ya mwana ya pasi au moins net mwana muki net nga ya mwana kaka ko finga ça nda kuno responsable na za responsable na za shenga na mwasi mais na mfumo azogangela na ba obe batikeli yona bagangela ba
mais biso nyonso bongo kanti yo kanti bako batikali wana nde basango bango batikali mutu nyonso na orchestre kolanda mambo wana te nde bao batikali wana ke bango mutu tu nazoloba mutu tu kolanda bato wana te nde batikali wana ke biso fit non elo na olobaka bosoka memika orchestre na poto mutu akoyasa te bato tu wana nde na balelaka nga nazoyebisa mutu tu aza wana misi tu alelaka anga etozela kaka tozela donc balanda kisango na bango te mutu nyonso aza wana musicien tu biso nde mutu ozwi mwa courage wana ya kolongwa me ya kini me oyo baza wana donc soki ameki poto ati donc akoya suite ata mosusu ata kutu concert aobetata Merci beaucoup, vous n'avez pas moi, ma dédicace, na pesa mbote na numéro na nga plus 243 89 71 60 568 plus 243 89 71 568 moi ba conseil son na lobi pe mabe bien na lobi bien ou bien na lobi mabe donc c'est là ba conseil na bino moi ba mbote na bato ba soutenir na oui bientôt le kilo na Suisse. J'ai la perle à l'ébouillard de Paris. Donc, par moi, Alex Kenz aux États-Unis, dans petit dans ma docteur aux États-Unis. Dans mon or noir dans Silek et puis dans Bondongo, dans Luanda. Dans la pour staff dans tout à Luanda. Merci beaucoup. Merci. Merci vraiment. Merci Nayo. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bozoyoka, wana Basoda. Oh, on a voulu soliste. Merci beaucoup, Boyoki Oki. Merci beaucoup. Merci. Merci, Daryl. Merci. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a Bomoni, Junior Bass, bassiste, merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis merci beaucoup, merci. Naroloba toujours merci. Na monsieur Gauthier Bélé, merci Nayo. Cet homme vraiment il était né noble, il a grandi noble, il est toujours noble et il mourra toujours noble. La noblesse dans le sens c'est Gauthier Bélé, le roi d'Angleterre. La passion de place au ça. Pourquoi pas te penser à J.P. Bati qui est de Lyon, le parrain de la Révolution. Merci Nayo. Je pense aussi à Maman Monique et Moumani, le cœur en or, on t'aime pas qui vient depuis longtemps. Pourquoi pas te penser encore à Odette Mounang Ntsoukoula, maman a Christine Makwa, le chinois depuis France, la question de place aux alliés. Et pour finir, merci Nadari Diantessa, merci et puis na Peter Pella, garçon de Paris, la question de place aux alliés. Peter Pella, wana Isa Makambuya, Dari Diantessa, la Tikeliamo Dari Diantessa, Peter Pella, le patriarche garçon de Paris. Garçon à Tsunga propre Peter Pella. Ciao, bye, à la prochaine. Merci.